بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. nakanisi toye lisusu ndenge tobandaki na bino toyebisaki bino tozalaki kokongola mbongo na bamoske na bamusulman banse mpona kosomba cimetière. Toye koannonce bino que depuis mercredi passé toutaki koverse mbongo ya 10 hectares ya cimetière ya biso mpona ville province ya Kinshasa. Takbir, Allah Akbar. Ezali très important bato bayeba pourquoi tozali kolandela makambo oyo mpona cimetière. Bato oyo bautaki kokunda na kitambo la fois passé po bazwa bakunda mutu batimolaki libulu mitano 5 et 5e wana pe bakuti mutu basali lokola kodevie muke. Donc il n'y a plus de place na cimetière ya kitambo. Voilà aujourd'hui na bambongo oyo tokongolaki epai na bino ba musulman to doter communauté na biso ya ville province ya Kinshasa cimetière ya 10 hectares. 10 hectares. Takbir. Nam. Nakanisi bino moko boyebi soki bosombi mabele ba étape nini etikalaka. Totikali na étape ya mutation et puis soki tosilisi étape ya mutation tokokunda te. Tokozonga lisusu epai ya mbula matari po tokende koyebisa ye ke apesa biso autorisation po tobanda kokunda. Voilà un peu musala oyo toyaki koyebisa bino tokosala tosili ko Nzambe asalisi biso lelo tokomi presque na moitié ya ba étape ya misala oyo tokaki kosala. Yango tokoyebisa bino bolemba te parce que nzela ezali mulai tokotia ordre na cimetière et toza nano na ba projet kuna na cimetière. Lokola bato ebele baza koloba oh bato batonga te bato basala boye te. Donc il est prévu une administration oyo ekozala kuna po na ko administrer makambo nyonso oyo etali funérailles ya islam. Toyebisi bino lisusu que aussi de disponibiliser 10 hectares na Mingadi ezali 5 minutes na au revoir Kinshasa. Na bato bakolinga inshallah na mikolo ezali koya tokoki ko proposer mukolo oyo bato oyo balingi bakende kotala ou bien ba Saint Thomas po bakende ko vivre bamona kimena meso oyo cimetière ya biso ba musulman mbala ya liboso na Kinshasa 10 hectares. Wassalamu alaikum.